Ninakata kolela nzamba lobi te bana tokoya mona bakoko na biso pe oyo banyokwamaki oyo bamosusu bakomaki bango bakende na mokili ya molimo na mokolo yango na nguya bango mabongisi réunion esalemaki epai ya nzambe mpo na dati ya lelo pamba te hasard ezalaka te na mokolo yango dimanche apako aprevoyaki meeting na ye na place Timuka me na mokolo yango kaka na stade Kaka Raphaël lisano ya motopi ve club na mikado eske eza hasard mpo bazwa parti politique ezobundela indépendance mpe bongo équipe oyo eza na tendance noire babetani équipe oyo ya Sabena équipe ya babelge ezalaki likambo ebongisamaki na ntongo bato ya bako bakei na Timuka mpona kozela meeting 00 10h 11h président Kasavubu azoya te kende na 11h30 midi aye ayebisi bango alobi ya solo botondisami na bisengo mais meeting ekozala te mpona nini oteme sectorder gouverneur ya ville ntango wana akoyi meeting ekozala te kasi toza nano na badiscussion alors meeting na bandi tokosala yango le 18 esali bato pasi lokola biseki bango bakitisa mitema batia mobulu te ye azongaki na ye na biro epai na ye na ndako na ye kolingisi na India awa kaka na délégation bato bazalaki kuna tago bakendeki lisano ya ndembo na nsima nzanga nsima ya kobeta moto match ezalaki 1-1 mpe batie mongete moko mikado mpe atie mongete wana bato babeta masolo mongete bazali kasi nzambe lokola abongisaki ete mokolo yango eza lelo oyo milimo bakoko na biso oyo mpubuki bango akendaki koplede mpo na biso bayebaki te komine ya kala ezali komine oyo ekongaki bilenge ebele mpe makambo ya mingi tata mama tata oyo akoya kotia deuxième vie azalaki mpe véclivien si azobeta na mikado akumisaka vrai clair soki mpo na sentiment na ye moko en tant que véclivien eske akoyima apolisa vita te me nzambe alingaki ke tata makengo nakosalela na yo okotia deuxième vie oyo ezali mal nécessaire oyo ekopetisa moto kotango bakolobela histoire bazala reconnaissant na bili oyo epelisaka moto aye kotia deuxième vie kolandela lolenge match ezalelaki protesi avec batomboki batomboki elinga na bango ezalaki ntango oya koyoka Kasavubu soki alobi nini kasi na koprofite na esika yango natelemisa nano moto atiaki mongete wana papa Makengo toza na yawa histoire ya 4 janvier 59 papa Makengo leka liboso bato babetela yo maboko moto tiaka deuxième coup oyo eprovoka mokulu na le 4 janvier 59 pongele meso oyo mbongo asalelaki oyo mbumulimango asalelaki makolo na ye wana koza komona oyo etindika monyama mongete oyo kobimisa bakoko na biso na mokili ya molimo
obalaka basiportesi avec club Tata Makengo yero akuka te azali na kobanza mpona biso amerite lisusu maboko na kati. Soki azalaki joueur avec club atia biwana mpona avec club mele mobulu ezalaki te ebake kokomba ye na mikado azalela na mikado atia bi contre équipe contre loposo na ye po asilikisa bango. Lelo Tata Makengo esi kotanga ye na classe absuku tukomoni ka lelo oyebi te ke Peter azali bajoueur oyo babetaka na 59 match wana baktere ya bako oyo bazalaka ntango wana pamba te ezalaki biteni mibale politike na bale mokolo nzambe asalaki na politike na bale baningane bajoueur ya mikado bapapa mikado kozali a oyo mobetaki na mikado ingeta bazalaka bajene wana baza na kaya mikado voilà wana bajene ya mikado siko bajene avec club oyo babetaka mokolo wana ya papa toza na ye eske papa mayama ye mayama brel mwana nde aye mwana ya papa mayama leka liboso makila ya tata po mokolo yango ezalaka sere mondenge bana nde baye awuti kotika biso kala mingi te sere mondenge mwana ya sere mondenge wana bango paske sere mondenge na de la koko bango bazalaki mapasa lokola aza wana azorepresente bango mibale voilà edi akwete mokolo yango wana ye wana edi akwete parmi bajoueur ya 59 bajoueur ya indépendance ya 59 donc Bongo Brazos ye babetaka match wana papa Brazos azali ye wana oyo babetaki bale ya 59 bato ya lisano ya 59 basili matondo mingi toza mpe na témoin Tata Kindombe ambassadeur ya avec club animateur premier animateur ya avec club oyo asala animation ya liboso na 54 ye wana tozongi na ngambo ya bako oyo eza parti politique mitingi na ntongo parti politique ya indépendance bana ya premier bourgmestre ya commune ya Kalamu oyo ezalaki awa te esika tozali omoni awa na sous région awa bazobenga district awa na district nde esika apasi na biso na mopanzi awa nde esika oyo commune ezalaki ntango wana papa Kinzi na prénom Arthur azalaka bourgmestre donc na 1959 papa Pinzi moto azalaki premier bourgmestre noir na commune ya Kalamu tokosenga mwana na ye soki azali bana na ye mibale bayi korepresente ye bapapa Pinzi moko Arthur kopi ya papa moko Olivier kopi ya papa wana toza kokende bana ya papa Kingotolo bana baye te ok papa Mabanda baye te
tolingaki toyeba mbotaki ngotolo mbotangani mbotolo kendijaka mindelo wale tokona bandi aza na nzela kotala histoire club na abako libota ya président Kasavubu mpe bayete mokolo ya lelo nzambe asalaki na baye ya abako na baye ya moto histoire nde yango oyo na komini ya Kalamu bauti na stade basiportesi ya club oyo batombokaki yango nano bandeko mpo towumisa bandeko liboso te maboko lisusu makasi mpo ya bango nzambe azala na bango toyambi bino na esengo tokosolola na bino nsima nzambe abatisela bino nano mikolo mpo ete histoire ekoba nano kobetama mpo bomerite na bamonema kutu na mboka oyo bao wana baktere ya independance ya mokolo wana nsima na yango bandeko batombokaki babandi koya na veni du stade bakomi awa na rompe victoire bakutani na bandeko oyo bazalaki na metingi ya bako batuni bango Kasavubu alobi nini bango bayanoli Kasavubu ayanoli apesi metingi te mpona nini leta aboyi balobi eliaki mundele lelo ekoki mabili ya bakoko na biso moko akokoba kosakana na biso ti lelo akozonga na mabele na mbala moko bakangi aveni victoire babandi kobelela mabele ya kimbangu mundele etikela biso mabele na milimo bakoko elati bango milimo yango bakendaka elati bango mokolo wana ezalaki songo mundele koko na nkombo ya Brazzaville azalaka to affaire auti na ngambo ya ville kuna aza koya akomi wana na victoire atikali koboma boyindo moko ye wana akeye epai na bango bazalaki kozala na concomber oyo ezali quartier kimbangu lelo ayino batelemi balobi mondele lokola kolala awa te bazala bango mpe mosika te bazalaka wapi awa kaka babita ya komini ya Kalamu bato ya ngiringiri bao bakokaki kozongela ndako na nzela oyo nde bango wana bazwi nzela bango wana na quartier kimbangu lelo oyo ezalaki foncobel mpona kokende kobimisa mindele mpo tozwa indépendance revendication ezalaki lelo le 4 janvier mindele batomboki majorité mindele na Gombe mais oyo bacommerçant bagreke baportugais ndambo nde bazalaki awa kalide nde ezalaki ya bango do bayindo bazwi nzela bakei nde lolenge wana batombokaki alors Brazzaville oyo na bamindele mosusu bamosusu abomani babomaki bayindo ebele na quartier Kimbangu emete ezwaki 3 jours le 4 le 5 na le 6 yango sikoyo bacolonisateur bakomona boye balobi tokanga badirigant ya bako o bango bato baza kosenga indépendance nde kokanga bake kokanga babuta Kasavubu bakangi mpe bongo bakambi ebele ya bako ena kokangama wana nde bongo eye kosala ete nsima ya kosamba o babengiselaki mese nani trophée nde mokano ekozwama mpona kosala table ronde na Bruxelles table ronde etei na Bruxelles baimpose biso loi fondamentale toye awa indépendance ekoti mokulu na kati ya constitution ya loi fondamentale oyo ezalaki représente la loi fondamentale en aucune fois bazali koreconnaître ni Mvubu Kimbangu ni bakoko date préférée eza le 30 juin mais soki le 30 juin ezalaki
pour le 4 janvier Zalaki. Ce qui 4 janvier Zalaki, est-ce que le 30 juin Zala? Je les appelle. Place de l'indépendance, la Kékotiana Gombe. Mais place de l'indépendance, c'est pour qu'il faut aller à Gombe, il faut aller à la victoire. On a 4 la quartier, soit Kimangu, soit la 4 commune de Kalamu, 4 Toloba. On va dire ma tambo maleke la Kiwa, la commune de Kalamu. Milimo la Koko Tele de la Kawa, la commune de Kalamu. Patou la Tombo de la Kawa, la commune de Kalamu. Asiti, histoire, la tambo de la Gombe. Si on tombe ensemble de la Wad, on tombe de la Milimo la Koko. On va tomber kaka, changer, on va piquer la Kibarai. Donc on va de la Kawa la Gombe. Comment va ça la Kawa? Ni vous n'avez pas expliqué ça. Merci à ta maman côté kasi toza kosambe la mokolo na ma prière na biso pour que ba bazali na ma prière na biso ya ki babi kazali na koko na biso bazali kopesa ka bango merci papa o ba utota mama na ba mama bazwa tata lifuta ya merci indépendance bongo sikoto ko papa matende ndanga ko pambola biso ndenge nini tala mbeba basali biso mayele mabe kasi chance ata okombi solo etikalaka kaka solo yango wana mokolo ya lelo toza kofundola mokolo yango mokonzi ya mboka na kotala alingi asala boye bango balobi te alingi azongisa boye mais vous voyez que qui sont organisés n'importe quel peuple était. Vous êtes peuple descendant Yaya Kibabi, vous allez descendant Yampumuki. Ok. Tata maman. Mais kaka na dino soki lelo azoloba na mopaya aza pembeni alobi tala koya kotiaka lisusu mitindo na mboka na ngai te na ndako na ngai awa te askawa ezanga siko bino bana bolobaka kaka tika na yo azalaka makasi koza banani babolole te koza bazoba te tala na milimo bakoko Tata alobi di voisin sukela kuna bana nde bato ya liboso bakotomboka koyebisa tata wana voisin balobi papa zongana na ndako kende ovanda na yo ekomi likambo na biso kende kovanda na ndako papa na biso mpo obotaki na yo soki omeki tata na biso omekile biso bana tobika tata na ona miso na yo tobeka maboko ozomona ngo normal sakanyela biso bakanyela toba te ntango bakoloba bino moko sepei bino moko ote kutu me yango wana baza kompose biso volonté na biso moko yango bakoko na biso le 4 janvier baboyaki yango tozwaki indépendance. Alors, nous avons une injonction. Les Alikambo Mokonzamboka et Mokote, les Alikambo, le peuple congolais, pour l'indépendance. Pour la Boundé, la indépendance. Yenda Kobele, la Boumou Kimbangwe, Kobele Lio, Hindi. Kobele Lio, Hindi. Katoko le biso ya 4 janvier. La commune ya Kanakoune Kossone Nakta. Toboyi bapaya nzela nyonso bakoyela bino mokanga madusu babeliza ya bango te babeliza ya bakokona okobokwa babeliza ya bako babelela bilimo ya bako awa na komini ya Kalamu nde sika makili ekangelaki
Moto de Panda Kamabele na ye azalaka na aviaka corruption. Kazo te prendre Mabele na ye. Yango wana tata mama ndeko. Kasi na biso ezalaka mingi na kozanga reconnaissance. Kasi lelo Longonya na bourgmestre na biso Longonya na ville de Kinshasa. Ko bapesi biso lisusu ntango. Lelo tokoti toza kokoma na bibonga oyo ekoki tokopesa merci. Yango wana toyekosangana lelo mpona kokundola lisusu mokolo yango oyo tokosenga epai ya leta na nzela ya papa bourgmestre na biso mpe babyangami na biso ya likolo ete mokolo yango soki bakoki kolongolaka milulu ngambo mosusu eya na komine ya Kalamu. Soki ndako esika Brazzaville asalelaka makambo na ye na balabala Simba. Soki ekoki leta asomba yango ezalaka mize. Bato bakowuta mboka na mboka tina baprovince soki baye na mboka Kisasa bayaka na komini ya Kalamu po independance elekelaka wapi? Lelo na inspiration ya Nzambe apesi lisusu papa bourgmestre na biso likanisi po ete monument ya révolution de la liberté ya indépendance etiama esengo te tokwapuye yango to tokwapuye te tokwapuye yango makasi lingeta tokozongisa matondo po ete lelo bapesi lokumu na mpumu Kimbangu po eyebana ete quartier Kimbangu eza bakimbangu ya bakimbangu te po bakimbangu bazala bango bebele mais oyo badeklaraki te quartier elongo na kombo ya Francobert ekoma na kombo ya authenticité ya Kimbangu ya bakimbangu nyonso te me Kimbangu moko oyo abutelaki bayino Mpumuki matondo mingi na kobanza tata mama eza esengo makasi na komini ya Kalamu esengo makasi na mboka na biso tokosambela makasi po ete ya solo indépendance na biso ezwaka bainjonction te pamba te ata bayebako ya nsima bakuta indépendance ya solo Kalomoke nakobanza likambo na ntango na yango kasi nga na kosolo express mpona bandeko na biso babimaki indépendance yango tuna esika protocole akobongisa mpona lisungi mpona yokaki offrande nga nasepeli offrande ya yango ezala tokabela bato ya indépendance boye te bongo tokokota na offrande ya biso tokabela bango en guise ya reconnaissance transport bakozongela biso topesa merci epai ya Nzambe na nzela ya banani ya bango mo basalelaki merci na Nzambe na nzela ya bourgmestre na biso ya komine ya Kalamu merci na Nzambe na nzela ya hôtel de ville na biso esika gouverneur monsieur de la ville azali merci na Nzambe ezali na mokonzi ya mboka merci na Nzambe eza na moto nyonso asali yobola mutu moko nakoloba namoni Nzambe ata kordoni ata mosali ya Nzambe basaleli osapato ebombi yo na microbe boye te bomoko baza kozwa bilili Nzambe ezazosala epai na bango mpo bazwa biso mpe bilili po tokambema esengeli bakonzi basala nini ezala sino te kozala desordre bongo sikoyo bakonzi wana Nzambe alataka bango te bato basali ya nani na kote nini na politike bongo bamapinga basali ya nani na kote nini bongo sikoyo mosala satana eza wana eza te
mosali ya nzambe. Kasi yo motali mamele chef coutumier oza mosali ya nani? Otalaka nini? Otengalaki kosala mibeko, kosala mibeko malamu, ndenge ya kolanda yo. Kosala oza mosali ya nani? Ozala sénateur, ozala notaire, ozala nyonso, aza mutu apusu. Mutu ambongo alingi amema to mokonzi amemaka kilo te, nani akomemisa ye? Nani akosala na mutu apusu? Toni mokonzi atambusi ngeli boye, amoni mutu akomemele saki te. Siko nzambe soki alingi asala, akozwa susu mutu ambongo mosusu aya atotozwa nani? Siko nani asali na mutu apusu? Toza ba porter baza na ti biso banso toza na ti batondo mingi nde na bongo kimiaka te ezala na bino mpona lelo kati ejanvier mokolo mwa esengo to mwa elongo. maloba oyo elobami na papa chef spirituel na biso ya Vuvamu ye Mfumunkusu Kilambu pe na banzi moko na moko asili kosimba likambo ya monene yango elekisi biso na etenyo elandi ye alobi topesa nanu masungi protocole na eleko oyo tozali kozwa makabo masungi protocole kamba biso mpe na banzi meleko yango nayebi te enfin peut-être akobeta ntango bandeko bazali kopesa lisungi kanisela ye oyo asaleli yo bolamu kanisela ye oyo abikisi yo na likambo moto abandaki kobeta bale ya pamba bato bamonaki ye lokola azangaki ntina nzoka ifale atia pi po ete bato nyonso bayeba kozonga na conscience koluka ntina mpe koya kokumba likambo monene mondele apakati mbangu atikili biso esika biso tobongisa voilà.